Toke malembe. Ils sentir si ça ya misu. Passe. Va même na epsa nzambe na kufalanga pona lendi. Okoma kitina niveau wana. Na loba na nzambe na dai. Prophète asambeli ninga. Ngamo una conscience nga bi ndenge prophète asambeli nga na biki. Journal lelo bato belé ba sele ngo ba makambo belé. Bazo luka ba mona leka Jésus. Emmanuel Dodi, mais bazo so chance té. Bien sûr, bien sûr, déjà. La carton déjà. Quand monter sur mon parce que il y a un homme de Dieu sérieux. Amen. Vraiment l'homme qui a la bénédiction de l'Éternel. Amen. Donc ngana za teti mais pourquoi mon a Saint Thomas. Oh avec Gauthier Tembe au Moniango. Toujours. Na chaki Tembe mais na kangi munoko na minute. Boya et pas le prophète Emmanuel Dodi moto nzambe ndenga pe na ko mobenga. Amen. Nyonso ya prophète Emmanuel Dodi eza miracle. Nini tokoloba lisusu toza sala lisusu publicité te non miracle yango moko et traverser ma frontière. Très heureuse d'être encore devant vous, très chers internautes. Balandi Fimbo na Fimbo News. La pesibino soba mbote na bino partout dans le monde entier. Wozolanda. Biso c'est Lisiana Kangoma 3 fois la kinda le fait. En tout cas, toza anakati ya ministère des affranchis et pas ya prophète messager Emmanuel Dodi Mutumu Kishi le Yesu. En tout cas, tu ko célébrer fête na biso munene o totai ko zala nango awa ya 10 jours ya prière ya Daniel totai ko clôturer on a mokolo ya lundi. En tout cas, miracle minene et salemaki. En tout cas, bo continuer ka ko benga bo continuer ko koma le Yesu déjà za awa na mokili balobi un prophète est apparu, Dieu a visité son peuple. Oh non, c'est un problème. Il y a kobota, il y a cancer, il y a sida, ndenge na ndenge bazobika. Bo continuer ko benga, bo continuer ko koma numéro ezaka wana. Nazo insister so ki na numéro wana bo moni za mo ba difficulté ko atteindre musana nzambe, bo bengi ba biso to ko yeba ndenge nini ya ko orienter bino po bozo musana nzambe munene. En tout cas maman likambo oyo meminga lisusu na mokolo ya lelo, ezali témoignage oyo te koleka kaka na ba prière na biso ya Daniel plutôt oyo frère na biso pa biso na utaki ko témoigner mais lelo asiko yonde akobete na biso en détail miracle nini oyo nzambe asaleli na zanga moko te na zana grande sœur nanga lelo abimelinga confrère donc avec elle et avec le pasteur Gédéon Sekanel Chamala ndeto ko mekampe ko sula na bango. Bonjour Sarah Boyengi. Bonjour la Kinda, jolie. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Bonsoir. Bonjour là où vous êtes. Naibike oyo beaucoup ta Sarah Boyengi RTG comme andeni. Biswawa tous un système à 1 + 1 = 1. Ndenge boloba libanda boyeba ni nzoto memite mate biso to yeba ina ba nzoto na mitema. Muta otila muninga bakala zate. Muta osala muninga mabe azate po to aka na corps moko prophète Emmanuel Dodi Zengamambo Lekia Yesu, là où repose le cœur. Tozanaye Gédéon, là où parce que tant que prophète Emmanuel Dodi abimi Lekia Yesu, Aza pardon, directement tozomona pasteur Gédéon, là où repose le cœur des prophètes. On est avec lui. Nasima ya caméra, yalinga ko ma papa mate, maman aimée, voilà, grande dame. Donc la kinda makambo eza jeté. Ti ndenge papson a témoigné ki na linga vuti ko lobela ngote. So to lobela ngo ya koma oh papson te ye moko papson aza présent à loba. Voilà la kinda ya ngwana. Pasteur Gédéon Sekanel Chamala, bonjour. Bonjour la kinda et puis bonjour na ba internet nyoso na pesi balani nyoso ya chaîne Nabino Bolingaka Fimbo na Fimbo News et avec les boss Ken Piana Makizembe oyo azali toujours na Bruxelles et longo na famille na ye pe boyamba biso toujours même idéologie même morale boyamba biso na bolingo na esengo pe na mitema na bino et soki bomoni ngai na plateau nazali serviteur le fils du prophète messager Emmanuel Dodi.
l'homme de 1000 ans, le Daniel de 7 ans. Et ceux qui toyent na plateau boye toyé ko talisa l'homme et ses œuvres. Mutuna na misala parce que Daniel azan zambe mokate libatumnini makambo le juge. Quel que soit problème ozana yango, soko kutani na Daniel de 7 ans, l'homme de 1000 ans, le prophète messager Manuel Dodi. A kozengela yo likambo na yo pe kozwa solution. Nde toye tozana ndeko Papson toyo kakasi oyo Daniel ya tango oyo asali na vie na ye. Nazongisi malobe pa na yo lakindi. Merci beaucoup pasteur Gédéon Sekaniel Chamala. Directement on repère sa beauté et pas ya frère Papson. Bonjour Papson Izebonga. Bonjour ma sœur, yo l'homme de polémique. Bonjour Bani. Moi na plutôt. Bonne santé. Ouais, santé qui toque pépélé. Fraîchement Brazzaville, Malamora. Malamora en église. Comme on est polémique, tous les gars la polémique. C'est monsieur église. Les émissions église Nzambe, tout le monde est au Katina, biso ministère des affranchis. La ligne vraiment tout kendena nous malembe. Oyo bisa biso nanu okomela ki awa ndengeni. Ouais, na koma ki awa na nzela ya Sarah na Ken Piana. OK. Sarah ndeko tozala prophète na biso, azabe na prophète à solo. Comme ngana muta tembe naza en public. Na bagité fo na mona. OK. Tant na ye bandi ko sambela wa eyoko matamo bona otinda ser moko uteka Fred ici ser wana ya awa kota azaki na mokonzi moko fali bakuta na mokonzi wana anda o sentir etando ngo ya mbete na kotanga bakombo te po aza si ministre wana na kotanga komba ministre wana te ser wana ya koti akuta na prophète asambeli po na ebse bima soko na porte bengai na obetelo iso vrai ser wana soko olandanga ebi. Voilà, donc ça ne sert à rien autant à ma combo. On a un tatembe, on a besoin de solo landa bien. Sert à Bimi, à Bengi ministre, le ministre n'a bien chose à. C'est oui, dans l'église, na Bimi Gassou, c'est Yaka na Béatrice, à Kenda ou à Zaki, on peut ça libérer, me ramener ici là. Tant qu'il y a besoin, on va solo ya solo. Botina na 10%. Atindenga 10%. Oh, de melwa commissionnaire. Tengala naninga na atinda non pona ndima. Oh, confirmé. Mula rezate non ndimande. OK. Tinda non 10% atindi. Ngabia ezaso. OK. Na yo tinda su massa ma uta mikeli. Akina mo problème na tindi même chose. Pas de problème. Na comment ça me là. Mais moi ba douti kaka. Et yo ko koma siko ngamoko nga moko. Mama likanga. Na yo bela. Bon, l'oga bino vito la xaranion soleil. Teto OK na biso malembe. Obela ki nini. Yo robio dom ta polomina na ba maram tuti. Na gena ka free d'ici na o laisa. Visa. Na o laisa visa d'ici na gena ka free d'ici pour la solution. Il y a un problème là. Bino lingi vérité. Na gena free d'ici. Visa on a gena ka free d'ici na lobaki. Na kendaki Angola babenga ngo Luanda. OK, capitale. TV dans la radio tete yo lingo mona vérité bazo biso maman moko ba kosa yango. OK. Na kenaki Luanda. Papson ba voyage na yo wana na vato ke na mama likambo. Nini siko yaki kokomela yo po sala ba voyage wana nyonso. Asali ba voyage pour na solution te. Solution à problème. OK. Na belé makasi tous les délices. Au moins ba mi 600 misu. Ezo sala mama na passe na zo ba kutu na nzambe tala. Nzambe basala nete nazali boso caméra bandeko bo benga partout to tika mitema mabe ngamona nazo na braza nazo mona bazo bisanga papa biki kene témoigner na ko témoigner boni mo memonso nde toke malembe zo sentir mi sisa ya misu passe va même na ebisa nzambe na kufa nga pona lendi okoma kitina niveau wana na loba nzambe na dai pour passer les gars makasi. OK. Eko fanda na yo katsaka bia na tinda ka batu mo boy ngamo ko fona kene. O meka nan magato ba doute ezalaki mbe o décider ka ko ya. Doute pene zaki soute po na moni 10% na moni muta poto ya moni doute ya kite. OK. Ngamo soleil na yo fanda na bula bite fona kene. Nde na une église. Ba benga ngate batinde ngate ngamo na uti braza na une église. Tono koti na église na binzambe ndeka na koti awa na biki. Amen.
église aussi là na yo mon prophète na bisi ba protocole bité exemple na urgent na malade il faut na mon prophète ndé ba annoncer nga pas prophète abina kota na koti prophète asambeleninga ngamo na conscience nga bi ndenge prophète asambeleninga na biki asenga ki watambongo te poto yeba prophète muso azala vo yamba fo moi eloko moko ba benga ngo mbongo ya l'offrande ya jeton pour faire ya marambane za la raté na ndenge mabete OK ya marambane za raté senga eloko te tanga sambe po na ngabisenga papson na yebiki osala ko zana musala est-ce que orondima ozela une semaine na kota likamu na yo de A jusqu'à Z au patienter une semaine eloko asenga ki oka yango na sambela po na yo nga na yebise papa dega paso nga na yo atolo binanga 1 mois na ozela kaka c'est bon. Yo to sengi na ta prolongement. Papa, maman, na bina ta 1 mois pour passer les gars qui. Na rosé la bité une semaine. Bon peut sanga pasteur comme qui pasteur Tosha, ba binanga to sambela na ye to la l'église, faut na se constater na prière, na tika na masanga. Na sambela nzambe. On dit même pour tika na masanga. Mama yo zo paso na yo ka so singa na fuga na fuga. So bien na banamba on banamba yo betanga solo masanga bolamu nanga natiki mais ozongela kino na moni natika ki nanu nazongela ki mona mena moko ya normal mais natika ki vraiment on dit so zo ka passer niveau ya passer so balo likam ser ko zo ka ba tête te so ba réalité paso nga banda yoka lisu nanga oyo ezaki ya ko vimba koto yo na biso na yaki somo ko kansa te no mona nga bo maya miso ezo tanga. Vous comprenez? Donc, si vous avez un salaire, vous avez un dimaka. Donc, avant de nous comme awa, au misère qui va voyager avant ou tant que misère qui va voyager va traiter mes os. Baloba qui est là qui ni cause. Balobi na ngoza na bania babilo romo boy. Ils sont complètement normal mais elle aura qui ndokia. Mon bon. Lokola moi batu bania ba détruire ngai. OK. Pour babilo romo za ikati ba mai ezobima na misu. Na za ki bien te ndo moninga to so no boye. Faut que le prophète Emmanuel Dodi merci makasi nzambe na vraiment za makasi. Amen. Donc nzambe zo lokom. Et puis otambola ki ba melese ba confirmer ba bi pe kisi moko ezate pour la solution. Bazo tchanga ba kisi solution ezate passe les gars qui makasi na tamboli partout na l'exo ba visa Afrique du Sud na Angola 0. OK. 0. Donc choisis la guité. On continue sur les solo ya une semaine au papa une semaine ba ko sambelanga na zo église papa ibisinga tika no masanga en tout cas na tika ki on ya ba jeter ba changement quand même ezala ki déjà ta matianga loboko changement bandi. OK. Changement bandi bandi ko sambela pa na ngati na dernier jour na bika raté na biki passe sili na comme normal na tali ngala na comme normal boye siko na sande mais eloko moko ezala kati na nga tanga sambelele nga première fois deux fois bateau esprit moi bisinga fona semer. Amen. Na coach le bon na poche na $100 na tena na kitunga. OK. Na tena kitunga $100. Oui, qui important c'est que c'est maka. Na enfant du prophète na tena $100 na gena vandi na semer. Na gena vandi elanda yo. Voilà na gena vandi ti lobilo na yeba prier ba prophète bisinga esili. Ngamo pe na senti bien malade esili. Na ko zonga braza. On a zonga braza ngabite biso za bato bongola meso mo na TV za radio te fona zonga sur l'hôpital wana pour na ba vérité est-ce que eza solo et si na moi ba douti kara moi mike ba douti peneza yite mena ninga inde na mona réel au moni ndo to bato batuti obikiti mais ka fo zonga po yeba po obikiti na ndenga mabete ndena na zonga l'hôpital wana na banena bana bakito eza sifonko au côté gauche donc est na C au mona ba camion mo ba benga transco côté ba bomba na elo baza spécialiste à misu dans la commune na batali ba bito mona maladie te maman mo ga ebisinga pas on a déjà prophète à Sambe kasi prophète a bisinga te na zongi pe braza na yeko ya le 21 yango ba komi ate le 21 de mois 2023 yango na tangati au ça peu photocopie na mukando ke pe docteur na atala OK atala comme ça pasteur général c'est canal chamala te na repère so photocopie ke pe docteur na yo pour na moni ozo comprendre ma te bino woni ba polémique ebele na zongi braza donc na zongi braza to comme ba le 20 habité fo na zonga wa na ke l'hôpital nde na ke côté na biso ta bana ba kit hôpital à misu na yoko longwa ba bina ngai loko ya te na yoko longwa wana mama mo ka bisinga papi
kende na roi Baudouin eza soza na Pascal ozo kende mona sotu mutomo basali ya sika sotu mutomo ezala wana au côté sur droite OK tout doit na l'hôpital moi munene comme nango roi Baudouin nde na komi wana bachenga maneti moko wana bayisinga na tamboli bachenga ba pareil batalinga bi maladie ya te mais bango moko bayisinga poto zo confirmation bientôt mona monsieur le roté kende ko sala icographie ya misu pour la troisième fois sous batindio lisusu kasi yango yo tembe on va se icographie ya misu OK tant ba na isi ba so icographie ya misu on sala ngo wapi balobi nga entrer à Petrocongo mais avant entrer à Petrocongo na gauche no au mon hôpital moïse na étage centre ya hôpital batala rama misu so ke wana ba solo icographie nde na ke hôpital wana tant na ke na futi mbongo nanga nde balali singa bakolinga kisi bola misu singa ko fongola misu te so fongola misu ko ganga bakoko no to akala kanga misu na kangi misu bimina ba pareil batala po ba sisi ba pangu singango bazui résultat ba graphe grec ba pesi balobi nanga ko fongola résultat te zo ba résultat o memango pa ya docteur spécialiste pesaye a repesa au résultat ngala isi bongo na ndenga mabete na ndeko mo docteur na ko pesa tala nan babi te kende non kuna OK ndena ke pa mama wana soka zo landanga ayebi azana roi Baudouin azape mama mukolo abala amona ke na alliance na ke na PC ba résultat mama zo ba résultat ayisinga vanda ba kobenga ba luki fiche na ba bimisi ba benga na ye azui alongoli ba graphèse afongoli asala ba 45 minutes et pourtant muto ayeka atali apesi OK ba 2-3 minutes mais yanga umeli atala lembi abina papa malade ezate amen maladie ezate nazu ba résultat en tout cas na komisa nzambe makasi bato pe bazalaki wana basinga yo saki nde na expliquer bango na yesu bango bo qui n'est pas prophète Emmanuel Dodi 6e mairie révolution 6e mairie so combien des affranchis au Kotawana yende mtabikisi amen na kepe na braza na ke l'accès à l'hôpital na biso to zora traitement batali babité maladie ezate bref yango so yo po ningi bino batapito pale osali photocopie en couleur noir et blanc Sœur Sarah Boyenge nazozongela yo epi na osisa na pasteur Général Sekanel Chamala comment na miracle o nzambe tata na nzela ya mosali na ye le prophète messager Emmanuel Dodi asaleli fa na biso Papson yebisanga na émotion na yo za ndenge bon la kinda la jolie ponanga tant na kende ko zo Papson na beat ayisinga bisara na obela makasi maladie etungisanga ngana bise Papson yo muto yaka pas prophète yo ebite ke mikolo miracle ezolala na 6e mairie révolution numéro 817 Papson abi oh ça rebi ke na bosani ngai moko mutu na mema fi wana ya Afrique du Sud azo benga numéro ya mutu azo yambate akoti na bureau papa ebisi omonika ndozo bima ba bengo abimi ba benge fiango noela na Afrique du Sud tozala inayi abenga nga bisara bozana prophète ya solo prophète ebisinga bima na nina suba appelle koti mutu na nga olingi nini me mutaza oboyo décrocher ndé na rappeler Papson ah Sarah na bise yaka no yoso na beat pona ko encourager na kendati na beat Papson ntanga zo komelo kezo lekelanga Papson azo lekana nga moko mutu na lalaka awa na lamukaka awa na ba nouvelle ligne Papson na loba na ngani oh but tout ce que ba kili mawe et pour yeba na beat Papson mawa na ba Brazzaville ah Papson ah liso no nge kufa no Papson abi na aocha na kepa prophète Emmanuel Dodi abikisanga amen ngana bisi Papson prophète Emmanuel Dodi abikso benzamba abi ngana lingi prophète Emmanuel Dodi abikisanga j'avais compris que tangu Papson ayaki le 17 décembre a comprenait que otozana eza déjà nzambe kati na biso parce que alati nzoto parce que le ngana kepa prophète Emmanuel Dodi abikisanga bon ngam na yeke zo na bis na bon nazayo nabi bon tokeka Papson te na ninga po alobi na awibisa batu nyonso na bichi soki na bichi yoka témoignage soki ba te Papson mawa prophète Emmanuel Dodi obikisanga ngabi wala ina kondima ya somo mbala moko pe la kinda yoka to komi tam to komi aye akomi pa ye mei tant
tango asilisi nga na équipe pride abenginga wana tango prophète asiso sambelele allo Sarah prophète asambeleli nga na sele parole wana nga kuna boyo ndima na bia Papson yo o sele monga bi na sele sando nga Papson tikokosa na yaki ko ndima tango papa yeko loba public ke Papson aselaki après ayeko benga nga bi Sarah na biki nga bi oh Papson kasi ko ba prier pour akati téléphone na rappeler na numéro na king na c'est Papson kasi ko ba abi na biki na yo ka sou pasté ekoki sami après bisinga lobi nde na minute okutu nazana wata awa wata na berité azokamwa mona kindenge azo baluka azo lela liste zo tanga donc héritier na minute aza na émotion ya kokama Papson ndenga biki asali les fêtes le que fêter na hôtel de fleuve bon anniversaire na ye le lopena donc anniversaire na ye bon anniversaire azo kama ndai Papson abi non ngai fona comme pas prophète héritier bon bifa comme akoya azo ya na ye parce que eloko liste wana nde kamwisi ye po tanga zale ko lela tanga zale ko lela ezate ke batemo bazalaki directement na culte tanga Papson azo témoigner Zakaria benginga na yesna bi non honorable naza na culte tant on a bimi a rappeler nga bisinga lobi non Sarah na yoki Papson azo témoigner nga bi honorable abiki nga moko naza témoin abiki nande bazalo solo na ya pito ken piana yemoko na téléphone azo septé Papson faut que ne témoigner o le capé na émission parce que makambwana awa na poto ya ba izebonga moito lobela wote to lobela osima ce qui yemoko muta témoigner amen donc ozana esengo komona ndenge frère Papson makasi pasteur Gideon Sekane chamala moi briefing auto comme la biso na suka to landi penza témoignage ya frère Papson à la loupe. Oui, sœur Lakinda, et Panabiso, avec les Daniel de 7 ans, l'homme de 1000 ans, Motonzambe, miracle, et Panaye, et comment Yangolokola, Momesano, Yemoko prophète, c'était un homme miracle. Nyoso ya prophète Emmanuel Dodeza eza miracle. Prophète Emmanuel Dodinenga zaona soki apesi mbote ozwi miracle. Amen. Soki otali kaka yebo ya tali kaka boye problème na ozu solution. Amen. Même à tout à l'heure auti koyamba grand-père Boziana. A asambeleli ete asali ba écartation te ayebisi kaka ka nengo nyatika ka oza na bureau nanga oza déjà mopambola. Et c'est comme ça que le prophète Emmanuel opère. Il faut batoubaye comment Dieu utilise cet homme d'une manière extraordinaire pour les kabasali nyoso pendant 7 ans. Amen. Nyoso ya prophète Emmanuel Dodeza isa miracle. Nini tokoloba lisusu. Toza sala lisusu publicité te non. Miracle yango moko et traverser ba frontière. Nini tokoloba lisusu toye kaka kokumisa nzambe na oyo asaleli ndeko na biso Papson izebonga aya a témoigner aza mutu atembe ko yo moni aza mwana muke achenga moma la lesa yo pesa ye combien na pito pale po aya ko témoigner makambo lokuta soko moni bato lokola ba izebonga telemi boye afandi na plateau et na ba résultat ye moko aye ko témoigner. C'est pour vous dire que vraiment c'est du sérieux. Et à combien franchi à Makila. Amen. Hier, bakumanande kote ya batu, babanda ko ya kozwa miracle pas prophète. Amen. Parce que tango abeli nenge wana médecine ko ki kopesa solution te boyete ndeko. Parce que à Angola médecine solution te. À Afrique ici de médecine ne pesi solution te. Oyo médecine ne pesi solution te. Kaka prophète Daniel et tango ndaza na solution. Tango ayebise kaka, est-ce que tu peux m'accorder au moins une semaine na salelo musala na nini na profondeur. Kaka premier jour deuxième jour a telemisa ki amanako ya kosele a telemisi Papson yaka nazo silisa likambo na yo. Amen. Omoni ne Daniel akatela batu makamu nazo silisa lobite ke nzambe nazo silisa likambo na yo. Kasi tolo baka nenge batu balobi ke ono azolo baki azanzambe kasi pasteur Gédéon Sekane chamala alobi prophète alobaki ni nazo silisa voilà yepe kuna na bicha alobaki nini na ye prophète abiki sanga moni foi azalaki na yango eye kokutana na maloba ya mosakoli miracle sala makate kaka mukolo na prophète atelemisaki ye alobi ke c'est fait azui $100 à sceller miracle na ye et toi été fait ces jours-là. Et vie à Papson et Balouki. Parce que oui, moi je suis corps médical. Hein. Vous savez que
l'œil, c'est l'organe de la vue. Si, si. Au moins, fierté, moutonio soit rosa, l'envoie, tambola, la balabala, la bien, en même atie, l'inette, bien, la bien. Fierté, nous sommes, c'est parce que moutoumi, se zo salanini, ezomona. Mais ceux qui misent ezate, quel que soit ta qui te condamne, moi, moutoua tchayoka, ezate. Voilà pourquoi, en d'autres termes, mes prophètes a zongi selie bomoi. Amen. Prophète a zongi selie bomoi. Bongo yo ozana problème ya miso. Badiagnoskayo ozana glaucome, cataracte, je ne sais pas. Problème nini ya miso zotungi savina. Peut-être ma musu bazala ba maladie héréditaire, koko abela maladie wana miso, ti na ba kokolo bazoku faka na maladie ya miso. Mais papson yeyo asalaki un mois te. Kaka na tango muke kaka une semaine akutani na mutu mukishi lelo miso na ezongi na bomoi. Oyo ezali kaka ka typique et puis ezali kaka un échantillon to ye sous ko lancer mbela na ba ndeko nyonso o bazolanda biso parce que semaine zoya hein des semaines ya miracle ya nouvelle ligne pe papson abika na nouvelle ligne ya mois de janvier na ye ko annoncer bino troisième mois ezali mois ya miséricorde pe nouvelle ligne zoya semaine zoya ne semaine batu babika ka kiolela na bisika oyo kolekela prophète yo kolanda témoignage oyo kota déjà en contact na prophète ayambaka batu nyoso ya ofele azo sambelela batu ya nini ya ofele batu bazobika ya ofele parce que motinda mi nzambe ya solo nzamba apesi mission ya kobikisela ye batu moyen senga batu mbongo ezate talatina papsone yeyo abiki a combien affranchi à solo puis a combien évangéliste. Amen, amen. Évangéliste affranchi pour amema batu bana ba problème ba ya kukutana kana prophète solution na ba comme onana. Merci beaucoup Kolo Pambola. De la fin na yo na batu no so balandi témoignage na yo to komi na suka pe moni no koloba na prophète Emmanuel Dodi. Na rosenga merci na prophète Emmanuel Dodi na oyo azo sala ndenga zo bikisa bato na solo ka bazonga bato. Nzambe ya prophète Emmanuel Dodi aza nzambe ya solo bandeko na ngai nga naza liboso na bino naza congolais RDC nasara na Brazzaville nazoloba ndo makambo eza sérieux to nazokatisa mai nazo kosambela ezali palango bate boya awa epa ya prophète Emmanuel Dodi aza na nzambe ya solo na longoli linette botalanga bien misu nga bando bimisa mai na yiki na pasi na yiki na souffrance grâce ya nzambe na ye na biki boya epa ya prophète Emmanuel Dodi aza na nzambe ya solo na bengi bino nyonso boya kosambela awa mpona nga église ya moko na boyo kotala ba détail na boyo kotala ba polémique oyo nga na oloba oyo nga na moni nde yango na bengi bandeko na nga nyonso ya RDC partout na monde na Poto na France na Belgique na Brazza na Hollande wapi États-Unis d'Amérique boya et pas prophète Emmanuel Dodi moto nzambe ndenga pe na komo benga bozalo bikwa solo. Merci beaucoup. Merci na pasteur na mbote na cadre na pesi mbote na honorable Zakari Baba Baswe na pesi mbote na héritier Watanabe Totorino ya Tembe ndeko na ngatika ngai tende na za bokolongwa mbala moko tête du fleuve yo nani ba invité le tête du fleuve bazilo chambre ba lesa tozo samela nzamba ninga rapé propre pour l'église la biso teneza propre au sakalate la bossalité chantamissine meilleur animateur ya sila rateti lelo Nadège qui dit à la mère à Palais, Bambota trop, Dieu merci, Jésus Moulopoué, patron Nanga, na Bossanioté, Bamboto Kotoyali. Merci. Mon père, frère Jacques Tamsin, Awa Elongo Nabiso, Nena Zui Mbalamoko, Napesa Yombote, bonne santé. Kitoko Makas, Naelengi. Donc, pourquoi monter sur mon nengaye parce que il y a un homme de Dieu sérieux. Amen. Vraiment, l'homme qui a la bénédiction de l'Éternel. Amen. Donc, Nana Zara Teti. Mais pourquoi mon nom Saint Thomas. Oh, avec Gauthier Tembe au Monia. Toujours. Na chaki Tembe, mais na kange mon na minute. Donc, binomo bozo mon araka. Ma souleuse peso que bien. Donc, na ba prière toujours ya moto na Nzambe. Emmanuel Dodo.
D'autres, c'est des choses. Comment dire, frère, il se voit là où tu côté moni habité, ça lui est sengoni. Oh, mon vieux papson, c'est bon, oui. Au moins, Ezaka Yamokoti, tous les belés, de comprendre que nous allons à l'objet que nous sommes tous beaucoup dans sous exact. Donc, on peut toujours dans la chemin, on a donc ça va, ça va. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. En tout cas, vous continuez à s'abonner, vous partager, vous témoignages autant que vous avez collecté. Et ça pour battre, mona nini o nzambe ya prophète Emmanuel Dodi azosala. Pendant ces temps, c'est les prophètes messagers. Nzambe azo utilisé puissamment, c'est le seul et l'unique véritable prophète au Tozanaye. Parce que ces temps ici, c'est à lui. Toza déjà na 23e année ya prédication. O nzambe penza azosala ya kokamo ya mingi. Vous continuez ko benga. Pour continuer Kokoma. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se dit à bientôt. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette belle vidéo qui est présentée par la vôtre Lisiana Kangouma, 3 fois la Kinda le feu, Nakati ya canal Nabino préféré, Fimbu na Fimbu News. En tout cas, c'est la rabisso plaisir tant que mettre à la vidéo, Nabisso comment l'interaction et Renyaka entre Abisso Nabino par vos remarques, vos suggestions, vos avis et ça la Kabisso plaisir. Toza, puis Toza Nakati ya ministère des affranchis, Église Kamamakana, prophète Munene, prophète messager, Emmanuel Dodi Mutumu Kishimutu. Nzambe leki ya Yesu. En tout cas, avant na pesa na nous batno so toza na bango mbote sur les plateaux, na kosa na nous briefing na manifestation munene fête munene to toza to kozana nango il y a 10 jours il y a prière de Daniel. En tout cas, prière na biso eleka ki kitoko mingi toyoki ndenge ba délivrance munene salami façon Nzambe abikisi bana na ye comme il est écrit dans la Bible, un prophète est apparu, Dieu a visité son peuple. Nazanga mon côté nazana kati ya bureau ya moto na Nzambe munene le prophète messager Emmanuel Dodi et à ma droite Nazana grand-père Bozi Boziana assisté par les pasteurs Gédéon Sekaniel Chamala na frère Nabiso au père sous côté moné na miracle moné Nzamba salela qui est Papson Naza susuna sœur Nangai au peto tozalaka na katina wesika Sarah Boyenge na frère Papi et pas comme moko na biso ya ba affranchi. En tout cas nako s'azarder directement nazo pesa mbote et pas ya grand-père Bozi Boziana. Bonjour grand-père. Bonjour maman. Bonjour tout le monde. Bonjour. Grand-père namoni boye na yo awa na kati ya ministère des affranchis na yeba nini memi yo kati na biso. Ah, oui que bato belé bazoluka journal lelo bato belé basela ngo ba makambo belé. Bazoluka ba mona leka Jésus. Emmanuel Dodi mais bazo so chance te. Nga na eu chance. Na ye na moni leka Jésus bike. Na yebe loko suna olobate na kolia kitoko. Pas solo kitoko. Et puis na yebe en tout cas précisément na luka mapamboli. Zoluka mapamboli, okoki un peu ko expliciter biso mapamboli, oza ba problème, oza kaka mapamboli c'est un peu vague. C'est normal. Okay. C'est normal parce que bato belé ba leki déjà ba juste mapamboli. Bon nga na zoate. Yepo lingi tourna. Na pena za na tourna ngai na za pe ngai. Omoni le prophète messager, il est là enfin. Omoni n'habité un sengona ezani ndenge komona yemoko. Et c'est mon angai ezali que komona ye que déjà naza ya ko sepela. Amen. Ya wana koloba trote ye moko azali wana. Ayebi nini ya kosala. Okoki ko affirmer biso que comme il peut affranchir au demeurer kati na Bien biso. sûr, déjà. Il y a carré tongo déjà. Je peux si directement papa Malo. Ouais. Bah, ndeko basina ndeko mibali mo bisika nyonso kola biso apparition na ngai commentaire ces derniers temps ici na tikala na église c'est rare même na film news na le cas je suis très bien le séminaire monene na yambi mpaya monene mais baikon ya musique yebi est zokola
souvent bolanda mater na nga nalobelaka mingi grand-père bosibojana ezala na reine de Saba ezala Dugure Jérusalem voilà bref non masolo et développa lelo kanenge sango nenge sotambola c'est normal oyebi isika mwinda ezali sukumanda kokende na zamba omoni mwinda c'est que komi pembeni ya mboka amen sukumanda kokende na zamba omoni soso okomi pembeni ya mboka c'est-à-dire esika mwinda ezali ezala boni il faut bato nyonso baya ce qui fait que grand-père bon okisango ya moko awa boyebi ke junana aleka awa voilà Gary Ewell na États-Unis soke ya adoraka awa CRDS et voilà mwana na ye ezaki normal ye moko quand même aya akutana na ngai ndenge wana bakomate mosusu na personnage nanga te ngai na tikeli c'est la kinda nga na tikeli kaka simple pasteur na ye koyamba ye naza na esengo d'ailleurs c'est probable le 12 na grand culte ya nouvelle ligne tokozala mpe ensemble amen parce que ezali mwinda ezali sango esokende ezala boni esala makabongo ezala na politique ezala na culture ezala na religion esalaka temps faut qu'il temps moko eye na chaque domaine ya temps ya bato bazomata olinga te babendaka ozomona moya empêcher bango il faut kozela temps et tellement peut empêcher bango voyez-vous donc tozaki na Papson mais pas le moindre na musique wana Papson akenda sango na sana grand prêtre vraiment esingo na grand prêtre et puis personnellement ndapo kuluka yingi tokutana aye izambi mwinda wana serika ya tokutana apamba makane nganyati hapa amen merci moni pe frère Pacho ozali accompagner grand-père na éviter moi liloba na présence ya grand-père Katina Wisika donc mingi ya koleza te ngaza déjà franchi amen ye pas affranchi va surtout kutana na kolo makambo leka Yesu mais nene baka moni il faut eloko leloko za na tana moni ba prophète bazalaki tana tanza matina musala na ye bopanza matina musala na ye boye bolomola ntima azosala marketing na ye te azosala ka marketing ya Yesu Kristo azolinga kaka ganika ba ampona Yesu Kristo pona ye te vraiment mingi ya koleza te na suki wa Sœur Sarah Boyenge merci la Kinda la jolie merci beaucoup la prophète Emmanuel Dodi mutakata makambo ya bato na kisasa tango ni déjà ikokaki kala azalaki na sanzete abimi mubange tozana esengo ya omona moto abanda masolo ya bana basi bayemba ava bango baba na wembo mwana yembisi mutu nani ayemba kitotanga bakombo te sans polémique mutabanda masolo oyemba yeyo toyebi ke déjà ndenga komi awa makambo déjà eza bien akoyembisa pe basi awa la nouvelle ligue pe akoyemba pe déjà kozala parce que ye mutabanda masolo oyemba toza sans polémique oui d'ailleurs c'est probable a composé les nzembo moko boye papa nzembo moko boye il y a mon sala c'est problème c'est le premier star c'est-à-dire étoile ce qui tango wana de tout ce qui n'a tango wana alors ne ya mo sala bon to bengi bande comme susu ba ya ba bénéficier na bola moyo ezo sopana ya ofele grand prêtre grand père to l'embio nesse vraiment ya mukete ya munene mingi merci tolingio ai dikuke eza polele yaka soki ozali awa sauf que soki ozali banda ya kisasa banda mboka takaka makambo ezali ebele partout bien sûr c'est ici ngomba ezali awa kolo Yesu apambola yoka boye na yo opambola parce que ça pembeni na biso ok En tout cas, merci beaucoup. On est à la fin. Tu as pensé sur cette occasion. Il y a un grand-père qui a pensé à profondeur. Le les élèves qui ont accueilli, on te salue moi briefing ya mouké. Donc restez toujours branchés sur votre chaîne, partagez, likez, aimez et mes salutations encore à tous les affranchis de partout. Merci. On se dit à bientôt.